Ah, des centres. Ah, centre de santé, parce que Mimi, mon frère, Ouaza vivant. Ouaza vivant, on va zoxiner mon tour. N'habite, le gouvernement soukélé n'est pas fort en négatif. Bon, on a une déclaration pour la police, point chaud. On sait que la générale Nyama, on a capitaine Azalia, parce qu'il y a des incompétents. Dans le dossier, nous sommes passés, il y a des sur place, il y a 0 mètre. Mais le Goni, il y a ça, il y a nécessaire. Pour protéger ma mais il y a qui police ça la police est bête massas parce que nous là baki basalo parce que peut monter comme ça tout massas peut bête na pamba et famille wana ça go mais ça famille wana oye bomi mutu bada sur place bangono cette famille bamba mais c'est moi sur place et la police écoute ko tiata mutu mote mabo lobby ba benga ko saisir moko oya bomaki mutu bawa bomaki mutu parmi bango mona bakanga qui les mais la police est bête massas mutana sana kili et toute déclaration nous n'avons pas généré Kanyama. Ah mais quand ça descend dans pas capitaine Nazalia, na OPJ wana, assez compétent. Donc l'hôpital maintenant soigné, azolenga quand même qu'on s'exprimer pour c'est moi les camundenge sengeli, azo kokati. Merci. Déclaration na justice là na problème moi. Merci beaucoup. Toya wali kamuni salé libino. Naya babambaki mobali nanga nzete babomeli nga mobali babandi kombena senga lisusu bayoko bambela nga lisusu mwana nga mobali nzete aza na hôpital nayebi te babalingi basilisa biso na bana na libota bokufeli nini okufeli ka mai ya nzela ya balabala bokufeli ka mai ya nzela babambi nzete na mutu akufi sur place aza na hôpital mobali nde babambaki libanga awa desa akufaki aza na mort babeti quoi deux personnes mobali nde akufi mwana nde sikoyo nde aza na hôpital kaka mpona kowela mai kaka mpona kowela nzela ya mai est ce que mutu bakangaki oyo babetaki bakangaki be aza wapi bakimisaki ye bapolisi bakimisi ye bakimisi ndenge nini Là, baweleli ali bango bafini mbongo bapolisi ali baye kowelela moto babeti masasi likolo ali mwana mbali ana kimi mwana zo akutopana bazindi. Bonjour papa. Toya tokuti bino buvande ebele awa likamoseli bizo ezani. Problème salamaki samedi passé. Samedi passé na pokwa. Na Longwe na ville na lobby esprit tinga nga lobby na kitano na ndaku nata no situation ya makamba ndaku ndenge zoleka. Na ye vers 19h. Na komia wa na yokuta bandeko ya basi bavanda kinde bavandi wana babandi oyo bisanga balobiono kutu ndongo yeboye vie bauti ko sala ba désordre wa po papa ya chef à localité apesa ki programme ya salon système ndenge zalaka ya ba samedi ken mutu nyo soto abima na quartier basala salon na veni eloko akufeli ezali nini eloko akufeli ezali libanga libanga wana babambaki ye donc babambi deux personnes loba papa loba za caméra banga babambaki libanga deux personnes te donc famille mobimba baye ba menacer ye babambi libanga akoza nini ya salongo oyo chef à localité apesaki libanga ezwaki wapi libanga ezwaki ya na panzia akufi oui akufi libanga babambelaki ala liboso lipango bazaba mibale bazami bale mutu ye moko nanu papa amikufeli ya amikufeli siko oya zoki za wapi oya zoki za na hôpital yebeka libanga yesu koyo problème salamaki ndenga na yoki débat ponga famille ya mwana oyo azalaki ensemble na famille wana babambaki libanga na mutu akufi nde bakangaki mwana wana po baya na yeba kene na la police bakomi awa liboso awa quelque part awa bata quartier babimi babandi o récupérer bakangi yeba kene na ye la police et uti kuna yeye c'est la déclaration de la police à ça là le bien non ba pesa ba information que non ba kuluna
bakangi kuluna tant siko ba policier bazoya ba komi pe sur place 0 mètre boy babambi libanga te la police ba komi 0 mètre tant bakuti kaka entourage et les siko bango bazala na calme ba koma ba entourage yango eza ya nini ba komi sur place masasi bandi kobeta masasi babanda kobeta wana bato bakangaki moto basali ni bazwi palpite bapanzani ta bapanzani ni ba défendre bakimisi ko la police a eu information sur quoi après mais déjà ça baby c'est déjà masolo or que hier ça mutu mo tanga commissaire le terrain nga beta masasi te po bitumbeza papa bali bazoki batumi bale be moko kasi yango tinde tozokende ta basali lezala mutu alandie na sima na membre ya famille wana kaka o ba mayo ve mabanga o ba bomi mutu akufi balandie sima bayo bete nzete awa na simao apanzani na moto taba bete nzete ala zisikoyo asali force mwana mobala ya okwela awana kata lipango. Est-ce que beaucoup de niveau de justice oui to komaki kuna ngai nda na komaki kuna na salaki rapport na ngai na pesi déclaration na ngai na ebisi OPJ ngai nda na za petit frère o ya mutakufi donc situation ngo biso na lipango na biso mai ekota kate ya na biso avandaki na ale papa kalsa beli na tongo salongo soki ezalaki mission soki ezalaki mission ya papa ya chef ya quartier toyebi te abengi ya na biso abimi na lipango ntango abimi ntongo wana basali salongo bazwi basaki batie ndeko na bino akufeli na nini bayenzi wana likolo mwana bango ntango aye azwi basaki ya panzi ale totabwe na 5 wana makelele na bavasin na biso bitumba na ntongo wana ntango esili epa na bango ya na biso chef de quartier auti koto azoya okita ya na biso mpe auti boye baye kotelemaka place yango wana basala salon moko ya chef de quartier atelemi ya na biso bandi kotuna yo petit mwana na panzi basaki auti boye azoya ye etuni alobi libange ezwaki wapi mama na panzi libange ezwaki ya na panzi